bazana bagarre ya danser. Papa baati le kwebo albi ngakutu na ba député belé fo bopesa ngai. Primature. Bo fiso pesa ngai primature. Ah bakale na primature. Ngama so bopesa ngai sénateur na longwe na ngai. Donc géopolitique ya simé. À cause à la toi à côté tenir besoin informé. Mais du coup, tout le monde est sami bongote l'église Philadelphie. À salle na ndenge na ye, à bengi ba église de réveil, oh ye. Et puis quelques musulmans oh yo bazar dans bazoluka positionnement. Allez bango pe ba ye, alors balamo ba bimi ba figurant. Qui d'ailleurs ba bien. Bato FCSO bauti ko kamba biso ba détournaki ba s'enrichissa illicitement ba kenda na trésor public ko zongisa miselo na ba congolais oyo ba yiba o ba tongelango ba immeuble ba na bango ba vendre na ba poto o bango ba otambola na ba carrosse awa oyo bango ba somba ba site touristique nyonso oyo bango ba sala ba école privée nyonso zo mona awa na ngumba Kinshasa. Maintenant ba faille démocratie sali ke e ko kutala ke président Félix a commis o ba benga na reporter le roi faible. C'est-à-dire, il y a dans le roi faible, c'est-à-dire, écoute, armée. Et ça m'a beaucoup FCC. Saki Alingi Atala émission Yakambangu Info plus Roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus tala pe mona info plus otala. Bienvenue là-bas, très cher internaute, il y a Info Plus, merci Naba abonné Nabiso. Bonjour ou bonsoir par rapport à Yabalero et au Bino Bokolanda Biso. Nga Bino Mustafa Malem, Mele na Ibsa Bino Ka Kebo Mesana Nangai. Déjà pe Yabayanga, déjà Akati Ba Mesana Nanga, comme Mesana Kaka Ndenge Zala Kaka. Tout ça, la Ramosalo, ils répondent à l'actualité quand on est dans le Baka. Tout ça, la Rango, qui est difficile. Bino Batu tout au Boza, Libanda Mboka. Naba Epe ou Balandara Biso, Awana Mboka, Po Biso vraiment Balandara Biso. Nakobanda pe boité sans que na remercier ba oyangai ba soutenir musala obiso to sala malgré mais bazala kawana vraiment pour notre chambre paquet na bango pour ba soutenir biso ya liboso zali mon vieux mon papa mon cordon Lukman Moudimumba merci vraiment le vieux conseil qui badi Blaise Moudingumba le conseil qui badi donc mon vieux Babi Mboli, agence Badem, ou abisso zalaka soki tozuelio biloko to comme sur tina porte ndaku Hachem Henri Modogolongo ya Mustafa Kobange assalamu alaikum masananga Ravel Boyenga ya Mainga nakati Angola Korega les grands couturiers consommant congolais Y243 Yannick Makoko wana vraiment les grands couturiers à wana Kinshasa lelo tobeta lisolo tobeta moi lisolo tobeta moi politique tobeta moi religion ndenge zalaka kaka moto to yamba ye azali politico religieux ebele bayebi alekaka déjà na ba analyse ba chaîne mususu pa na biso pe déjà alekaka déjà tombeki kozwaye par rapport ya makambo ezoleka na mboka makambo ezoleka na mboka bato ebele lelo bazo se plaindre mboka ezotambola malamu te mais awa kaka toto omona déjà moi mais c'est salamaki lobi déjà topolaki bamsu balobi ke non eza libabe ya mboka ba mboka ezotambola malamu te tokotala côté wana pe peut-être côté guerre eza kaka ya mariage entre cash na FCC mariage yango zo memela biso wa piti le gouvernement zo bimate masolo wana vraiment courant ya émission na biso to kobeta ngo mais na kende vraiment moi mingi te na pesa ye. Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé madame, Dieu merci de rendre l'ange na Nzambe. Maître à temps, maître à circonstance, oyo akuta nisibiso. Tolobi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Belé Bako, moi Kala s'est présenté pour na réserver qui comme on a pour yo s'est présenté. Merci bande ko balandi topé ba téléspectateurs bisika binso besoin mi topé sibino mbote kombo nangai Imidi Lubangi Mahmoud
La fonction nangai nazali imam, c'est-à-dire mokambi ya lingomba ya islam, nazali moko ya bakambi Oengumba Kinshasa, imam représentant régional ya Funa, donc na division ya communauté islamique na ville ya Kinshasa, district ya Funa où esangisi au moins 7 communes, ngande nazali mokambi na bango, na ali mwanamboka, na ali politicien, nazali aussi religieux, ndenge journaliste Moustapha Malembe a présenté un ali politico-religieux pour la simple raison que tu as dissocier politique na religion. Je crois que tu l'as déjà moi mingi. Merci beaucoup. Merci. Ndenge Karabouti déjà Kolanda Nenga Lobi que s'est présenté. Nous avons Imam Imid, Yazali, politico-religieux, Aza analyste politique. Vraiment à côté Arama Bisutoyebi, Yango Toye ko Tozuye Lelo. Imam Imid, ceux qui lelo tu invité par rapport à Marambozo le Kanamboka, par rapport à la question de la population d'Abiswazo Loba, to bandana nous lelo batu bazoloba mingi. Dimanche au Yuti Koleka, na stade des martyrs ezalaki prière pour Namboka, action de grâce pour Namboka. Mais quelque part, ba nungu ezobima que prière wane salami bien te. Étant qu'un religieux, ceux qui ont eu ça analyse, tout qui ont répondre biso prière wane ezalaki ndenge nini pour expliquer na bato yo baza vraiment na ba flou ezalaki bit nango ezalaki nini. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. La question est très pertinente parce que ndenge utioloba ezali écrit tolé na kati ya population congolaise. Tu assistaki le dimanche 23 juin na prière au babengaki action de grâce et salamaki na stade des martyrs de la Pentecôte, stade de Kinshasa. Au chef de l'État asangana ki na bandeko na ba Christo pour être baya basambele. Bandeko na ba Christo kaka te mais na monaki pe ba musulman bazaki wana tant yozolo ba kaka ba Christo mais ba musulman pe bazaki wana. Omoni ndeko journaliste au Isa TV. Ba milliers batu ba Rolanda biso ba tolo ba vérité. Ba musulman ba kendaki na stade kuna est-ce que ba pesa bango parole. Ba pesa bango parole te. Ba ekaka ba figurant. Nenga na to sala émission mutu moko ya vandi pembeni. Ba benga ene figurant. De batu ba ki figurant. Alors c'est une injustice ya nga pe na lobby na se joindre na ba congolais oyo na se joindre na ba congolais o ba olo ba ki prière wana salamaki malamu te. Pays oyo ezali un pays laïque, c'est-à-dire mboka ezana lingomba te, il y a pas une religion d'état. Mboka yana ba mangomba ebele. Nous on aimerait voir que mangomba miso to mangomba manso masangana makenda kosambelela mboka. Et ce qui tokei plus loin to ekokuta que prière wana ezalaki nde organisée na l'église Philadelphie ya pasteur Dalo. Bangonde mutu parce que président de la République azali mondimi ya église Philadelphie nde bango ba contactaki mwana ya molimo na bango na kombo ya Félix Tshisekedi Tshilombo nde ba komisi yango prière pour la nation, mais prière pour la nation. Donc nde tolo baboye ce qui prière wana ezalaki kaka po na ba fidèle ya Philadelphie. Mais pour preuve. Mais si ko ba commission lokola nationale comme ya ba commission lokola nationale et puis les quelques imams bazalaki wana ba flatteur ba tu ya lokoso ba flatteur ndenge ni imam tolo banano bazala ba flatteur ndenge ni tant que bazalaki wana ba yaki wana te ba yaki ba bengai bango te parce que déjà bazaki ba invité te bazaki ba invité te parce que ngala ko ya te en tant que un cadre religieux na culte ya bato mususu sans que bapesa ngai parole pour preuve ba musulman ba na ndenge bango basambelaka o ezali ndenge moko te na ba chrétien. Mais là au moins nous sommes d'accord. Oui oui. Alors du début il y a manifestation jusqu'à la fin même parole bapesa ba musulman ba ki wana te. Alors ba musulman na ba ki pona ni parce qu'il faut batu ba iba. La communauté islamique ezali na crise
oyo ezali créé na bapoliticien oyo bauti kolongwa. Hein, par rapport à déclaration, imam représentant légal ya ba musulman, imam Ali Mwini, asalaka ba déclaration avant ba élection que asengi na ba politique ba respecter ba engagement. Et puis mboka ezotambola malamu. Mboka etambola malamu te, ya na crise. Donc alobaka eloko moko ba genre. Alobaka eloko moko ya genre wana. Et alobi esengi une thérapie de choc. Alors ba phrase wana alobaka et ça la journaliste oyo babengi na kombo Jean-Marie Kassamba a instrumentalisé ba imam. Il y a corporation de cheikh et imam. Et dans moi association moi ba musulman ba na choix pas 55. Ba kleka na télé 50 ba fait ona oloba ba kenda ko finga représentant légal ya ba musulman. Vous comprenez? Ba kenda ko finga ye donc bango ba bimaneti bango ba to pouvoir. Imam wana bimaneti moto opposition. Et kenda bongo. Alors, na ba stratégie à Jean-Marie Kassamba que je cite nommément ici parce que il s'agit bien de lui. C'est pas nous qui sommes dans la justice, parce que on en a marre na mboka oyo, mboka ezali ya ba Congolais. To wana ya même to rejoindre dossier, to lobela dossier wana, to sala na nini, to lobela beaucoup plus na meso ezala qui dimanche. Dossier on est un peu sensible, to rejoindre vraiment tant pour to lobango na profondément. Biso pe sala biso lelo moi pas si étant que communauté islamique batu ba yebiango ezalaka ezalaki vraiment soudé. Lelo yo en plein carême lelo to voilé té to moni batu mususu ba policier en plein carême ba yewana ba gaz lacrymogène beti mabange beti et ça la qui bien té mais to reçoit temps ya ko to sala émission mobimba sur dossier wana to lo bana li solo ya meso wana ndolo bike yo pe o rejoindre bandeko bazolo bake et salamaki bien té. Oui mais salamaki bien té pourquoi na lobby parce que pays o est laïque constitution na biso et lobby que la République démocratique du Congo est laïque c'est-à-dire religion d'état exact mais au moins nous reconnaissons nakati la République tozali na ba mangomba on aurait bien souhaité que toutes les confessions religieuses toyebi que au moins tozali na 8 confessions religieuses reconnues dans l'État, la deuxième direction, il y a culte et association. La religion est reconnue, il y a au moins 8. À part les 4 au Batia phare, donc l'église musulmane, l'église catholique, l'église protestante, na kimbangiste. Mais y compris aussi basalitiste, et ça là, 8 confessions religieuses. On aimerait que Bango Nyonso, Bazala, que chacun enseigne qui le concerne, à ça la prière na lolenge naye. Hein, nabarit naye et c'est comme ça to robengango moi messe moko d'action de grâce o esangisi batunos mais lorsque l'église Philadelphie ezui mondimi na bango président Félix azali mondimi ya pasteur Dalo pesi bango ba moyen ba zui stade tala par exemple moi je suis de la confession musulmane ndeko Mustafa yoza grand journaliste ya mboka oyo zwa ba caméra na tala ba musulman basambela na terrain annexe ya basket toutes les années. Mais Philadelphie ba pesi bango nakati ya nini tango ba musulman zalaka ke ono ekobeba to tozobongisa nanu oui to yebi ba biloko wana elekaka mwana non ezali kutu strictement interdit ko sambela nakati mais tout monde l'église Philadelphie ya pasteur Dalo na baninga na bango a réveil parce que benga na bango na bango so tali ba chantre tout bazala ko neleka ba chantre ya réveil o to yebi na kotanga ba kombo na bango te. Nde basalaki culte et maintenant total déroulement to etamboleli ya culte wana ndenge salamaki oui président de la République a jeté quand même ba base moko eda bien asengi bolimbisi pona régime outi koleka et puis pona bango peso ki basali mabe nzamba limbisa ba congolais mais non nous disons monsieur le journaliste Mustafa tokoyi kosuka ka wana te il faudrait que au moni biso par exemple moi je parle maintenant comme un imam musulman. Repentance au Tobengi Taouba, ezali na ba condition na yango. Ezali na 4 principales conditions pour ebengama repentance to petubela. Il y a libosu ya li moto a regretter likambo à Salaki. Après qu'on regrette, azwa ferme résolution que agozongela ka sur likambo wana te. Na likambo ya misato a restituer s'il s'agit par exemple que daïba bien.
bato ya FCSO bauti kokamba biso badetournaki basenrichissa illicitement bakenda na trésor public kozongisa miselo na bakongolais oyo bayiba oyo batongela yango baimmeuble oyo bana na bango baovandela na bapoto oyo bango baotambola na bacarrosse awa oyo bango basomba basite touristique nyonso oyo bango basala baécole privée nyonso ozomona awa na ngumba Kinshasa bazongisa yango na trésor public. Donc nous disons en bref ngai pe lokola congolais imam de surcroît, moi Namboka, namoni était président de la République Azala qui trompait dans l'église Philadelphie, qui trompait dans l'église Philadelphie. Yango no moni même dans le biawa que présence musulmane on a habité. Ce qui déjà Namboka auto to créé culte mo to bengango islamo-chrétien, c'est-à-dire que ba musulman ba chrétien ba ko sanga na ba sambela na bango ensemble. Déjà même Vatican boya eloko wana. Et ça l'a raté. L'écuménisme est d'aller ensemble à l'église où Jésus a Jésus comme centre d'intérêt. Mais l'église musulmane, il y a un Jésus comme prophète et non comme Dieu. Alors maintenant que prière est salami, babele na kombo na Yesu, ba musulman bazala ki wana en d'autres termes ba ko mpe ba chrétien ça qui bayeba. Mais nous disons que prière wana est une bonne initiative, mais le chef de l'État abongisa yango ndembela na ngai na lancé pa inayo et journaliste Mustafa au commissaire la mokonzi ya mboka image oyo ce qui alinga dans le véritable père de la nation n'est pas seulement composée de chrétiens, elle est large, mais elle est inclusive, il faut battre union so ba se retrouver. Ya imam to zalaka kana nani na lino wana mais quelque part la confession religieuse zalaka déjà dans l'association mo ba benga rassimé. Voilà exactement. Oyo ezali commission d'intégration et médiation électorale. Voilà. Simeona et sa corporation yaba ba confession religieuse nyonso o nga na yebi. Voilà. Nino ezanga ki na bino est-ce que bino na lo ba côté ba musulman côté pe assimé et là nino ezanga ki que ezala organisé par bino que ndenge lelo nga na yebi te que non ezala ki ya église Philadelphie ndé organisé yango ba bengani na batu na bango. Alors, normalement... Nino ezangaki na bino que... Oui. Ouais, ezala que bino nde bon marqué pas. Peut-être bino quelque part, monaki que non. Bino, oyo, bozali, organisateur, to, boza mandaté, yako kasangisa confession religieuse nyonso. Bon, kipaki na bino ngote, to église Philadelphie, moni que non. Mboka déjà, 6 mois après, investiture, il y a président de la République, mboka govanda bongote. Bango, récupérer na bango. Nino on a passé la prière pour Namboka et puis pour le président de la République. Donc Moustapha, merci beaucoup. Naebi ke na kambunyo so to salaka okati ya mokili to zakaneloko to bengi rapport de force. Mangomba pe lukana. Comment ni ba to Philadelphie ba 8 mois avantage parce que président de la République sans que voilé azali mondimia Philadelphie. Structure oyo ba confession religieuse nyonso et se retrouvaka per régime passé ce qui est lingi et benga bakambi ya ba mangomba ba pasaka par Simé commission d'intégrité pour la médiation électorale oyo mangomba nyo sezana kati maintenant Philadelphie a sali bongote Philadelphie a invité ba catholique a invité ba kimbangi c'était donc à contacter qui s'y mettait ngai personnellement je m'y attendais que question se posait ngata on a okaki que non. Le 23 juin, dans le stade de Martyrs, prière et Kozala. Je m'y attendais que délégué Nabiso, il y a communauté islamique, Oyo Azali Nakati ya Simé, à Kozala, toi à côté de besoin informé. Mais du coup, tout le monde est sami bongote l'église Philadelphie. Asali Nandenge Naye, à Bengi l'église de réveil, Oyo Yaye, et puis quelques musulmans, Oyo Bazar, dans Badoluka positionnement. Alors, bango pe baye, alors balamo babimi ba figurant. Alors nous disons que prière wana il faut ébander la main. C'est mon vœu, c'est ma demande. Prière wana il faut ébander la main pour na ba intérêt il y a ba congolais, c'est comme ça que nous dirons au chef de l'État voilà. Yo lingi au sala action de grâce. Mais ba ke pays o ezaka composé na ba toi réveil. Et a composé na mangomba et puis biso tozali moko l'une de rares pays oyo l'une des rares nations oyo ba mangomba to vanda ka esika moko na kimia
toswa na kana bandeko na biso ba Kristo te mais toko se voiler te biso to sambela Yesu te biso sambela kanzambe oyo akela Yesu maintenant siko oyo ba sambela au nom de Jésus en tout cas pour na biso to comme déjà écarté mais quelques musulmans malheureusement peut-être flatterie peut-être kolunga ko se positionner peut-être aussi kolunga ko mimoni sande ba mona na kiwana mais komona na wana ezaki malamu te. Mais quelque part, il y a aussi des Congolais au Bazoloba, Lelo et Ozoloba Keno, il faut qu'ils tournent Bandelama. Bah Congolais Moussou Balobi, pourquoi Bozeli kaka 6 mois après, Lelo Mabakamara Bondelier Banda, Balobi Banda Relo Gonyo son Nzambe. Donc dès le début, tant investiture et Salamaki, il fallait qu'il prière et Salama. Après peut-être 1 ou 2 journées pour le président Akota Mbalama qu'on a bien prière. Bozeli Nanou, c'est que quelque part, nous les Congolais, nous prions. Mais tozo sambela mais tozo yeba valeur ya prière te ba bandaka eloko nyonso ne bandeli na nzambe mais Congo ezo bandana no na bumutu après ezo kiluka ko contacter nzamba après bon omoni mwana mboka Mustafa politicien adali inculte azanga lingomba parce que adali laïque politicien ya tiaka nzambe liboso te politicien ya tiaka d'abord ba intérêt politique et comportement n'est aléatoire. Normalement, même Bible le dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et c'est que Kozanamboka Oyo Zambende Adali Mokambi. Bon, Zambada Mokambi, c'est-à-dire, ma valeur y a bon Zambé, ma valeur chrétienne authentique, ma valeur islamique, Nde Sengeli Nabiso et Kambabiso, on aurait souhaité même constitution Nabiso. Et dans la page moko consacrée dans Nzambe. Alors, tu as évité. Pourquoi nous festigeons ça? Il a fallu jour investiture. Toutes les confessions religieuses et les Kandengo Lobi en a raison. Il fallait que toutes les confessions religieuses et les confessions musulmanes et celles prières dans la confession kimbangiste ainsi de suite. Dès que comme on a un régime passé à son excellence, président de la République sortant, Kabila Kabange, et Bando Samabongo. Et lelo 6 mois après, et bandi ma prière. Aux hommes on a dit que yango pezo causé makambo belé, lelo to kende kaka, lelo yo to loba déjà na bandela lobaki ke non lobi déjà to polaki. Bato belé bazo bamboko zo tambola ka malamu te. Mboko zo tambola malamu te yango moni ke non to bandaki ba gagner biso 2-0, ba lobi ba gagner biso 2-0, et ça peut-être libabe ya kozanga. Je pense que le peuple congolais va sambelaka, le peuple congolais va yebinzambe, mais dire que ceux qui topola qui lobina Égypte, c'est parce que Mboka na Libabe non. Et rapport mon côté zali entre Mboka na performance au biso ba congolais, il a fallu to zalana yango. J'ai un avis faible par rapport à l'Égypte, tout ça qui battu. Même Mboka dire que Mboka est en bien, oui, Mboka est en bien, parce que biso ba musulmans par exemple, nous nous plaignons toujours que l'islamophobie, sentiment moko arrêté, il y a négation contre l'islam, mais Amakasi et puis tout le monde déjà président au Tangwaye vraiment à la kisika islamophobe donc preuve Koutou, président de la République sorti menaye il y a les bossons aux États-Unis qui ont vraiment devant l'administration américaine que va aider, va passer un solo parce que l'État islamique, les gens déjà na béni, tout ça. Donc, État qui vraiment communauté islamique en conflit dans la population locale, il y a béni au point que ceux qui sont musulmans, na tennis islamique, comme même Koboma. Moi, je crois que l'actuel chef de l'État a se renseigné bien à bas service naïe. Batu bakoki ko se réclamer ba musulman mais mouvement wana ADF Nalou il azali le premier citoyen de la République ana ba service à renseignement ayebi bien que mouvement wana insurrectionnel mouvement wana rebelle mouvement wana ezana rapport mon côté na islam topena ba musulman. Donc je pense que le chef de l'État yebake auti ko zuwa mboka na ndenge nini auti ko zuwa mboka na tension parce que plein Nzambe salamakia. En tout cas, tout le monde craignait les chaos. Mais Nzambe a ça la grâce. Quand on a prière à Congolais, quand on a souci à Congolais, chaos oyo est qui programmé dans l'Occident. Chaos est qui programmé dans les satanistes que Congo est panzana. Nzambe ayaki koyo ki sa batu
ça pronostic wana soli. Maintenant le chef de l'État, il faut se réconcilier na ba Congolais nyonso. C'est un signe on a lancé appel que c'est la réconciliation nationale. Abenga ba politique nyonso, ba Martin Fayulu, ba Bemba, ba nani, abenga bango. C'est la réconciliation. Toi ba africain, tout ça la moi qui nzondi, ba boaka soyi pona mambo ya mboka. Dans ce sens là mboka ekenda malamu. Ba soyi nde nini soki ke koto ti lelo na lamuka kaka vérité désir nezo continuer. Soki koto yo lelo yo ba o ba okoloba boy ba o ba zoloba boy. Soki lelo yo na FCC bazo reconnaître légitimité ya chef de l'État te ba mususu ba lo ba ke non président asinaki nini wana na azaki na état normal te. Ozomona te ke tant yo zolo ba ke non asangisa batu côté ba contestation eza de part et d'autre. Bon mboko kozalaka malamu te ba mususu pe ba ko boya na bango. Oh nayebi ndeko journaliste Moustapha l'unanimité na mokili oyo ekoki kozala te batu nyonso bazala esika moko ba pour na ba contre ba ozala kaka. Mengala dolo ba ke président en tant que le premier citoyen le père de la nation a se substituer amitié au-delà il y a ba passion, au-delà ba calomnie. Oui, c'est vrai que la mouka je respecte beaucoup Martin Fayulu, je respecte beaucoup aussi plateforme wana la mouka. Tomonaki tomonaki les élections salamaki toyebite biso toyoka kaka mambo ebele tozoyoka non ba no maka mais tant ba kendeki na cour constitutionnelle ba preuve matérielle monana te ya kolakisa ke président Fayulu nde mutu azwaka parce que il faut ba ke droit ezali ba preuve matérielle et président Fayulu alakisa ba preuve matérielle te à part ba suspicion makanisi na ye tout ça mais le loto lobake Mokumba est dans le président Kabila. Le président Kabila est déjà parti. Et là, on va comprendre le président Kabila est assez accueilli. Quelques cadres FCC, troubadour, makelele, polémicard, le la télévision, parfois qu'on zanga respect na président de la République, il faut fustiger. Parce que le président d'abord, c'est une institution. Au-delà, il y a Moutou. Mais c'est une institution. C'est qu'on respecte le président de la République. Il faut qu'on respecte le pouvoir où il a déjà établi. Assez à la légitimité naie, assez à la l'égalité naie, peuple aponaki, l'égalité naie à la cour constitutionnelle, bah institution nous c'est ça qu'on sait reconnaître naie. Je pense que yende siko avec la mutema mané munene, bato tinda Fayulu bazali, mais Fayulu azali onde to banakisa sa wampangi nae master nae mutu nae ya katimini abenga master na biya ya totiana c'est pour l'intérêt à Congo parce que grand journaliste Moustapha mambo ya Congo mutu ao perdre te mutu ao gagner zate parce que Congo biso de tolaka na kisasa biso de totambola na makolo biso de tolala kanzala biso de tozanga bilamba kolata biso de tozanga ka traitement biso de to vivaka ba embouteillage biso de bana biso baliaka bien te biso de to vivaka mambo eza na Congo a alors biso pona biso tolingi que président a jeté ba base ya makasi a jeté ba base ya makasi ata la réconciliation a benga Jean-Pierre Bemba abenga bato FCC. Alors qu'on a ba accord ezali entre toyoka to monate ba accord ce qui ezali entre FCC na cash et cause la solo mais to ebike bango moko ba na kati ya coalition ba na kati ya lycée Bosangani donc ba sangani ba yokani batambusa mboka nzela moko peut to ebike politique et dans démocratie za loi majorité il s'avère que le chef de l'État ndenga lekawa ba député bazamuke. Mais tout le monde bayokani na FCC bon balekisi maman Janine Mabunda présidente l'UDPS bali minoritaire mais FCC lekisi Jean-Marc Kaboun comme vice-président ah to bito sepeli to moni pe na gouvernement oyo bazako oyo en gestation oyo kalate kozala kalate poti lelo tozo tozela kaka to eza zolo ba en gestation et kozala dans 3 jours mais tozoyoka ba msusu ba les 17 ba msusu bazoloba d'ici les 30 juin quelque part ozomona te ke na makambo nyonso oyo population de souffrir ti lelo yo population yebaka ceux qui président de la République abimi o biso nyonso to bande kozela o to yebaki te kozala Martin Fayulu to kozala nani mais tozaki na besoin ya alternance
population qui a besoin d'alternance, et je m'excuse, tant alternance est salama, population est à quitter et à sauver, na ba calamité nyonso ezalaki na mboka. Donc tu yebi déjà peuple congolais lingani, peuple azo senga nini. Voilà, très bien. Peuple azo senga nini, peuple azo senga nini social. Voilà. Oh lelo yo président de la République place ne soit kendara papa lobaki. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord ezali social ya congolais. Mais jusque là, lelo yo toda 6e mois. Oyo population ezo kende kaka toujours les kaka neti kutu kaka que et le comment échanger te toujours yo kaka que yo lobi quelque part que donc le gouvernement a gestation mais peuple toujours souffrir kaka. Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste Moustapha. Peuple est là quand luka toyebi yango. Mais peuple on a fait fabo sanata banda ko luka l'alternance mbongwana ekota okati ya mboka. En tout cas, batunyo so balemba ki régime ya président Kabila. De 18 ans oyo ya mpiaka ya konyokola batu ya ba guerre batu balemba ki. Baloba ki pe piso to ala na kisasa baba ki peu importe mutunyo so akobima mais l'essentiel na no Kabila kenda. Te mona Kabila ngani. Kabila ngani nde na bi Kabila ngani mwana batu. A respecter na ba principe ya démocratie. Ataki dauphin na ye. Dauphin naé adulté. Ah, tu es comme moi mboka Félix Tshisekedi. Moi personnellement, je me suis réjoui de bon, ça va total. Mais ce quand était en président les sous Félix Aleki schéma tribal et comme yo bato abandondu bakondi mabalu bate. Omoni mboka ko kende sur ba considération tribalité et amalamuté. Mboka ndenge to alia to biso to ba patriote. Ngana yebi écolo et ingénieur journaliste Moustapha Te, école noisa Congo. École noisa Congo. Alors Congo nde mutu e gagné. Balu bate mutu ba gagné. Bato bandundu te mutu ba poli. Même ceux qui le lob Martin Fayulu alekaki. Na évité ceux qui batu nyo so bandundu banga ba kinde, banga ba zwa misala te. Même temps président Félix Aleki. Omoni na mboka na biso et mon anake, on monte dans le bano qu'il faut tout ça réconciliation nationale. Ce qui tout ça les réconciliation nationale, toko boma crise identitaire au toi nango. Toko mandé ba patriote. Comment n'a pas journaliste? N'a pas tout mona matwidi. N'a pas mona na ça dernièrement. Aïe na ça kuta na famille na comme ça la moi va projet moi. Mais kuna obeta une équipe à France. Mais munde la don di maye bon biso wa Mukongo, Muyaka, Msuku, Mpende, Mswahili, Muluba. Ils ont représenté na Congo. Il y a une réconciliation nationale et ça. Mon papa Mobutu, paix à son âme et l'or à Malamo, ça l'a rendu en Rwanda. Papa Mobutu sangi saka ba Congolais. Il y a un biso ba Congolais partout, to les kaka. J'ai eu la petite chance, peut-être que nous temps à l'étranger, ba Congolais to bando vendre des sikamoko. To bandeka kotuna na ki congolais ko la mutu to wana ngo posate. Donc ba politicien mususu ba yena ba schéma ya mabe et comme lokola que victoire il y a président Félix est concerné ka Baluba. Échec il y a président Fayulu est considéré ka kanani batu abandonné. Non moi je pense pas. Jusqu'à ce que commis ce qui président de la République a nommé Moutou comme on est Kazadi, Babengi tribal. Est-ce que Moutou a Moulouba, ce qui a mérité ce qu'on a bâti, au tribalisme? Je crois que le professeur Vondo a comment livre mort sur ça. Quand Moutou a tout dit, mais il a nommé dans mon Otiaka Batuna, il y a ce qu'on appelle le tribalisme positif. On a un look en chofa, a même la carne, avec petit frère nanga. Ce qui n'a pas si musala, a aussi la ngopé bien et comme le tribalisme positif. Est-ce que ça tribalisme ndé yango yo ça là que oui tribalisme non tribalisme est-ce qu'il y a beaucoup plus tribalisme est-ce que ça tribalisme ndé yango yo ça là que le peuple congolais et souffrir to gouvernement bimate yango ndé za cause ngana tunaki question ya koloba que ti lelo ce qui peuple congolais pour na makambo nyonso bango kuna ba osala ba accord bango kuna ba osala ba réunion mais bison des peuples congolais veut souffrir peuple congolais tilelo ezolela nzalezo mata toye ba cause nini tote ba cause nini oyo esali ke gouvernement
Et tout le bani est d'accord, d'accord, monsieur le journaliste. Et là, que ça dit que le gouvernement est tardé, il fallait d'abord qu'on remplir institution, assemblée provinciale, assemblée nationale et affiché complet. C'est quoi, il y a le même Sénat jusque là, toi, on a bureau provisoire et un Sénat. Banda histoire à Congo, oui, Banda oui, 6 mois après. C'est vrai. Et l'or pourquoi? Oui, mais il faut que le pouvoir outil kokota. Outil kokota et outil kokota pouvoir mon sortant et vendre ça ça pendant 18 ans. L'armée il faut que bosse. D'accord, le journaliste. Faut que ça va Congolais Hollande biso départ le monde certaines réalités. Tout le bagaté en centime. Armée autosan nango ezana armée ya président Kabila. Institution o ezana na maboko ya FCC okoya teka ngulu boy obanda ko former yango ba accord efesa la politique eza ba accord na France ministre de défense o adale lo na France adalaka pe na Hollande parce que ba dossier au France azana par rapport à politique à Moyen-Orient yende mutobe aux États-Unis de même au moins ba ministre monsieur ya Obama badali reconduit par rapport à ba dossier où ils allaient sensibles. Donc, et là, qu'on retardé le gouvernement, bel et bien, il y a des grands journalistes. D'accord, il faut que yokana. Ils ont poste était un poste clé. Le lot bazolé là côté non bisonde pouvoir ça na maboko na biso non biso batito zalaki nango bisonde zaki côté na biso. Bon, on est grand journaliste défaut ya démocratie ndé angwana. Démocratie le côté négatif nango dali la loi à majorité. Il s'avère que le président Ouada élu le président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, il est à la majorité. Donc il doit composer dans le premier ministre Faoutawapi, la majorité parlementaire de Papa Ilunga Bimi. Donc il y a moyen Bimi, c'est le premier ministre Naye Azate. Il y a aussi dans la démocratie, il y a un poste régalienne. Il y a un poste qui revenir dans la majorité, d'où il faut céder en côté. Mais dans le cadre de l'accord, l'élu, hypocrisie est sautée. Coalition ezali entre cash donc plateforme ya président Félix na FCC plateforme ya autorité morale nango président Kabila nde bakomi nde tozoyo katomona ki on ba chaîne à télévision awake bakaboli moi ba ministère président de la République père mo batikele ba poste monsieur ezali régalien nde ba côté négatif ya démocratie yango au moins la démocratie méritocratie ezate. Que un jeune homme, Moustapha, vraiment, il était topé ça, la démocratie, et ça, on va bien un rapport de force. Il y a au moins une démocratie, il y a un système très mabé. Le président de la République, il s'est retrouvé qu'il est élu, mais le député, dans Nzimwanka. Ville à Kinshasa, par exemple. Ville à Kinshasa, on aurait souhaité que le gouverneur a eu une tendance, il y a chef de l'État. Il y a cash. Il y a cash, oui. Mais oui, mais l'élo. Jantiningo bila auti wapi parce que na assemblée provinciale ba repona yangwana moni même na ba réforme oyo bino ba imboka bato maele il faut bo projeter il faudrait que tous ala na tout réviser constitution na biso na ba législature oyo koyaka le gouverneur azala élu na peuple. Comment se fait-il député provincial avait élu na peuple mais gouverneur au Kambabango avait élu dans l'assemblée provinciale. On se demande des failles de démocratie. Alors, maintenant, la faille de démocratie, c'est que le président Félix a commis le roi faible. C'est-à-dire, il y a dans le roi faible, c'est-à-dire, écoute, armée. Et ça m'a beaucoup FCC, parce que dans beaucoup de dangers, des journalistes, Moustapha, dans beaucoup, tout était devenu politique. Au moins, conséquence, il y a 1+4. 1+4, bah, on a au Kabolelo. 1+4, c'est que le Kabola, moi aussi. 1+4, relève, que non, bino bateau, bino bozi, ba entreprise. Biso siko tozi ba PCA. Bino bozi ba PCA. Biso tozi ba directeur centraux. Ce bino bozi ba directeur centraux. Biso tozi ba directeur généraux. Ce qui au basal donc il fallait qu'ils partagent équilibre et surtout danger à la démocratie. Et ça, c'est quoi, on a ba géopolitique. Vous comprenez? Et je suis un peu géopolitique. Ah, le quoi premier ministre Azali Moulouba, ah, Moutou Akassai. Donc le premier ministre. Bon, yango même pas na gouverneur, likamba géopolitique, poste wane zalaka rapona batabandu. Lelo batebele ba la likambo wana. Pourquoi kaka poste ya gouvernorat ya Kinshasa ezalaka kaka na batabandu. Ba accord politique et salama mabe.
yango moni mboka géopolitique comme kokende ti na premier ministre kaka faut azala na tendance à est kaka voilà mon te premier ministre mon balobi te mon kaka géopolitique le roi président de la république azali nani azali Kasai il faut ce qu'on katanga c'est censé léser mboka est-ce que pour mboka ekende babiloko wana nyonso tolo mekana koloba pour mboka etambola kaka il faut makamba ba géopolitique ça la kasi yango wana kasi danger kasi yango pe moko pe dali l'une des raisons où esali que gouvernement na nezo bimate parce que comme géopolitique côté tina ba religion vous avez pas géopolitique côté tina mabala non ingénieur Mustafa yo loko bala momino par exemple à Muluba mais pour un équilibre yo zaka soki mutu ya zaka to mutu ya bandundu to zaka Congo il faut se le gato momimo zo mu Congo géopolitique alors pourtant mboka il faut étaler mbola mandé na ba valeur na poto bango ba sota makamwa géopolitique ezate ba valeur mais c'est ce que ba valeur ezate yango wana moni même gouvernement awa est bloqué siko. Vous avez pas le gouvernement, pourquoi même les partis politiques et Kabona, même l'IDP, c'est un problème pour les secrétaires généraux, nous sommes vous avez pas c'est comme si l'ité abattu. Donc l'Africain congolais a un esprit tribal. Nous avons comme une identité nationale, identité na Congo, na Congolais, na patriote. Vous savez pas, même dans le classement et l'équipe, je pense que même le logo est policier, moi, Simba, géopolitique, voilà. Au moins, les joueurs, les joueurs à Constant Omari. Les joueurs, les joueurs, il y a. Donc, on a géopolitique, il y a Marambo, il y a. Géopolitique, il y a sport. Comme il y a Batou. Donc, on a Moutou Intel, donc on a Moutou Intel, on a Moutou Intel. Mort ana ba joueur na oyo bandisuma dossier mort na pesa exemple il y a pas dans ba joueur ne faut ba congolais faut ba mort ba joueur na ye oyo faut azaka manager il faut yeba à part que azaka oyo musala salaka azaka pe nani manager parce que manager ça doit qu'on prévoir quand c'est comme on a monsieur bino botal que joueur a fait ba place ba côté bola c'est mais ba côté c'est monsieur bolingi na place sa bola c'est or que badande ko manager parce que na football il y a aussi l'aspect business géopolitique et koti ko izalaka grand journaliste izalaka mboka do c'est to revoir mais maoka na c'est au lieu to kende likolo yango moni tozana ba cycle moko infernal ba conflit moko interminable to wana ba makamoko boy bandose gouvernement est bloqué pour na likambo wana au moins par exemple la FCC bango na bango badana bagarre ya danser papa baati le kwebo albinga kutu na ba député belé fo bopesa ngai primature mais bopesa pesa ngai primature bakale na primature ngama so bopesa ngai sénateur na longwe na ngai donc géopolitique oh ezali eloko moko eza bien c'est total géopolitique mais dans des mal expliqué, mal interprété, mal pratiqué par biso batumundo ba congolais. Donc quand ça école, par exemple le nom c'est aussi à dénoncer. Petit nanga moko boye même anga la moto comme na petit non même viens quand on même sur la moto tenga comme famille présidentielle de la famille à Félix mais viens ba tenga za muluba yo za muluba donc comme famille présidentielle oui il faut ben anga na moi respect anga la famille géopolitique na ba we géopolitique na ba we lelo Congo vandaka côté na biso na pompage au mona ke ba la plupart ba motard ba za la wana ba motard géopolitique ya Chiluba président pe ba motard za tatu zomba yo se ekolo mususu ba zioni ya marofina do ba finao de géopolitique comme on place Congo danger nango ekenda géopolitique ekoti tina ba mangomba pourtant lingombe yali bon muto créé qui trouble aussi na ba mangomba et yali président Mobutu na 1988 ndeko créé géopolitique abino kimbangisme etika la ba Congo besingombe islam etika la ba Swahili catholicisme etika la batu ya bandundu donc Mobutu nda saka ba répartition yango mo lelo ba réveil etika la bata to monika tous les grands pasteurs autour ba saka makelelo o monera lenini wakwetu donc muluba vous en parlez de géopolitique yo et salamaki na ndenge ya mabe mais mindele grand journaliste bien monde entier ska yo voyagera ba tala ande ba valeur parce que ce balande géopolitique Obama va diriger les États-Unis, ingénieur Mustafa Komi en France, après quelques temps, PCA nationalité, il sous couleur et peau ya Mustafa. Il valeur nini Mustafa Zana. La France noire doit chanter la Marseillaise. Et puis, la Pogba, on a perdu la Guinée.
Mbappé ma mère père na bango noir moko on parle Matuidi Makelele même Mundele yepo na ya c'est sorta biloko wana maintenant grand journaliste Moustapha dès lors que tozala nano na ba considération wana même prière auto dénoncer o salami bien té prière géopolitique na pas exemple moi de géopolitique peut ça même exemple géopolitique surtout ali bateau il faut tout la musa ba congolais to ko abruti té Kabundi wale sawa kwetu nani tipo wana dana bandali ya mukuna wakwetu nde bango bazali ba pasteur phare odomona ba pasteur mususu baza ba wakwetu te bateki bango mwa l'écart vous comprenez et puis depuis que t'as la présidente qui a semblé la bandaka là depuis qu'a reversé qu'il y a monta Philadelphie c'est OK qu'on a au monde makel tachilube koti géopolitique tina mama nzambe ya imam totika nanu mais ba totika nanu boye totika boye te ba la kisayo ke bien ba chilube comme une église donc et comme même na clique ya baluba pourquoi tala ka président de la république à l'équipe président mutu liboso nanu ko ba proclamer ye nana betaka ndule ya liboso ya président ka jour ba proclamer Mike Kalambai on a géopolitique place ekenda mo kimuluba mo peso jouer. Vous comprenez le micro so tellement bambiye bakomi mbanga danser ben poli à danger pombi ya robini wakwetu donc il ko wana il fallait que JB pas comme mbanga te JB ko comme mbanga te pour adversaire na enda dali bras droit ya nani mais wakwetu te mais ada wakwetu mais yesiko yo Vital Kamerhe ndem ta ofina epo yo yebi histoire wana vous comprenez mais oui mais c'est ça mais moi mbanga peka yali ya ndenge ya se ya bwa héritier pese que faut ba koma pe ba ya bwa mais yo moko talaka ka président de la république qui est mo pa reverser na kiwa kwetu ngo to vanda vraiment le président yambi wata petit wana ba président o yamba ya wata ma selfie na président kiwa kwetu ekoti donc mais président pa yamba Koffi Olomide abada omoni dege géopolitique ezali na makambo wana ayamba ki agwada po agwada to mona ndenge yambi abi Mr. na ya Kalambai pe ba Antoine ye mo katala kutu asala mo gag mo ba mo le deux Antoine master na Antoine ye ba na ki Antoine na ba master donc na cadre ba na kin ko fi ala na lingua la ba seri wana bango ba na limiter ba na mo okuta na boy à partir de master na ye Gentiningo et puis la géopolitique et ça lié géopolitique et ça même l'actuel gouverneur Oyo l'actuel gouverneur au Gentini et puis que IDPS est aligné à nani l'IDPS est aligné Jekoko na papa nani Joana Dagana DGDA kombo kimi kombo zo Laurent Batumona mais Laurent Batumona na cessa zone soutien président de la République pour le président de la République avait la possibilité il y a aucun de négocier na coalition na yé FCC habité nga quand même bobo le qui selangai gouverneur na ville à Kinshasa mais président vraiment ça là vraiment donc qui sentiment ya master na yé Gentini Mastana. On est toujours à mariage ya Amida. Gentini Mastana ye to zelanano. Gentini Mastana ye o lelo pe batu avant pe to salaka moi parenthèse pour to silisango. Lelo batu belé ba déplora ndeli boko l'exagé Gentini ngobila oyo asali ba massacre na Yumbi. Mais lelo boko monsieur gouverneur de la ville. Batu belé peut-être ba bandai ko raisonner beaucoup plus na deyo kasongo. Oyo ba yebi ke apesa ki ba projet na ye soki lelo yo à mettre en œuvre Kinshasa Kobonga. Voilà, géopolitique quinoise. C'est-à-dire que les Kinois peuvent faire des Omoni Boro avec Kimbuto, Dominique Kabengele, Michel Kabea, Borbana, Kini, il faut se retrouver partout. Qui s'encarre de compte à Blaise éléments. Il y a Yokinde Goto, mettre au Koutana Mukolomobo. Ndé Yango Pebo, Ebo Mambo. Qui le lozo continue. Mais Yango, non, il y a géopolitique quinoise. C'est-à-dire que le président a dans la masse. Saki Alingi, Atalae. Émission Yakambangu, info plus, Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus, Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture pea, ma kambonya César kao, info plus, tala pe mona, info plus, o tala.